Moto. 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 Aïe. April, la fille à papa. Et moté partout dans le monde entier. C'est toujours bien moi, votre simple serviteur, l'artiste sœur des artistes Bilimbi. Mukongo koba babeta kamwe kokote kaka ndenge na lobaka. Depuis ça mbote ebele pas mon boss mon papa papa Edino Bilili Edino image mbote ebele bisiko zali mbote na batu tout bazola na biso na chaîne oya kitoko Edino Bilili bo continuer toujours na ko s'abonner na site na bino. Boloba boye bisaki ngake na ya mela bino muto makelele bozo kazo sala makelele trop. Ya mbele biso muto makelele wana toyoka enanu qu'est-ce qui ne va pas au Congo? Lelo vraiment nazana mona mboka na kati ya plateau nanga mona mboka bonjour. Bonjour. Mbote na batu balanda biso na chaîne na biso Edino Bilili PO se présenter. Na pesi mbote na batu nyoso tu balinganga na bao balinganga te kombo na ngezali Blaise Lumu o na bengami ange du temple de la démocratie o na bengami pensusu sentinelle de la République démocratique du Congo. Ok, na mbili bino pena sentinelle ya République démocratique du Congo lelo na kati ya plateau nanga na komeke mpe ko kende moi vite po na sisa na ye mwana oki po na moni batu baza a ebele bazolinga kaka bayamba na kati ya plateau ya mokolo ya lelo mwana mboka Blaise boni santé santé na ngana lobaki déchiza bien. Ok, merci beaucoup mwana mboka nazana mutu na moko bato libanda babenga bayebisinga na tuna yo nano eloko nini esali bino fils mukoko oyo ezalaki pena enfant chéri ya Nkumu Etienne Tshisekedi oyo azalaki vraiment mwana nase ya makolo ya notre secrétaire général ya IDPS eloko nini esali ye alongo akende kosala parti akabola IDPS en deux parties amema parti mususu akende nango kende akomosala réunion na ndenge na ye eloko nini tindi bino bosala eloko wana bon eloko lobi eza ya mutu ya mingi ya koyoka biloko meloko liboso na kopesa réponse fils mukoko aza mwana ya IDPS mwana ya papa na biso Etienne Kondo Etienne Tshisekedi fils mukoko akoki kolongwa IDPS te lokola mubaki azali na ranking na UDPS te mais batu nde bazokomisa ye na ranking. Pourquoi banana Augustin Kabuya alingi fils mukoko te? Pourquoi alingi fils mukoko te? Po amoni fils mukoko azokende na ba idée ya président na biso Fati yango enne koti bango na UDPS balingi fils mukoko asala eloko malonga te asala eloko malamu te soki asala eloko malamu batelemeli balingi fils mukoko asalaka atalaka bango ndenge bakoma ba ambassadeur ya Kingakati bango wana oboyebi mais na koyebisa bino soki fils mukoko asalaka réunion ne en dehors ya parti pona Kabuya aboya fils mukoko akota na kati ya parti mais na koyebisa Kabuya boye kozala Tshisekedi eza te koyaka na limite chaque jour ba Tshisekedi oyo baleki bato bayaka na limite bazala bato bafandaka na nda il faut bayebe eloko wana mukoko aza Tshisekedi ngape naza Tshisekedi tokoki kotrahir parti na biso ata mukolo te toza na makile Etienne Tshisekedi toza na bavaccin Etienne Tshisekedi wana ezali nde bango yango moni batindaki bavoyu babeta mukoko bakata esuki po mukoko lelo aloba alongwe IDPS bakanzaki mukoko osala conférence de presse po aloba ke na longwe IDPS alobi ke bokoki koaffaiblir nga lokola mubaki te po mubaki alongwa IDPS yango mukoko alobi nga na kotikala kolongwa IDPS te tension mati bango yango monaki erreur oyo Augustin Kabuya salaki ezalaki nde tension ya maloba ya mukoko ake konome babourgmestre eza pasi erreur politique. Est-ce qu'il y a nomaki babourgmestre ou bien alakisaki babourgmestre oyo banomaki pas gouverneur de la ville? Mais quand c'est ça Bouzoba, gouverneur de la ville aza na droit de nommer bourgmestre selon ma bongisi ya mboka selon constitution mboka. Gouverneur de la ville aza mutu oyo azwa nde mitindo azwi ordonnance ya babourgmestre, c'est ça rôle ne yangwana ndeti papa Gilbert Kakonda comme ministre des affaires étrangères intérieur yende soka tu mitindo pa mokonzi mboka ne akomi na aza na droit ya nommer babourgmestre top chef de l'état siko bango ba nommer bourgmestre na tinani eza illégal tellement Kabuya eza illégal
Nani Gentina nommé inégal. Basale Kiri na bango. Yaba inégal na ba inégal. Ok, merci. Toujours on a encore un tour boso pour nan to sisi amote. Siko tango bozo sala siko yo ba réunion na bino en dehors ya parti. Bisika bozali bozo benga ngoni. Bon, bisika tozali wana za ASBEL. Association de jeunes baptisés, l'association de jeunes eza ASBEL bato babunda na papa Kiseke. Ba Kisekediste. Tozo sala réunion na biso en dehors ya UDPS mais na kati kaka ya UDPS. Po tozo sala ngwe papa na biso Kibasa. Tozo sala ngo wana na siège ya Kibasa. Tozo sala ba réunion na biso wana eza association oyo ekomema lisusu président Fati na 2023 na bokonzi. Bango bazo wele la bokonzi na pouvoir mais biso tozo tala déjà 2023. ABD tozo tala 2023. Toza pe na ba idée ya mokonzi mboka. Mais bango baza na idée ya mokonzi mboka te. Bakenda ko sala partage ba ministère. Yena Kabuya na Kabundi bateli bango 4 millions. Nicolas Mesa. Yango moni Kabuya sale vertige a son minda kuna modèle fikini. Bandak. E bandak. Mais biso ba combattant. Eza ba mbongo bente. Yango na bisa bango moto yo beleli nzamba lola tumba bango. Moto yo beleli nzamba lola atumba bango. Si je comprends bien, bino ndenge bozana kanda bozana ngo sikoyo na papa Augustin Kabuya, et ça c'est parce que ake soma banda yango bino ba komata bo se retrouver te kanda bozana ngo na yangwana. Na lobi boye na oya kwa modo de président Fatia pesa na Kabundi, aloba que tous les combattants va se retrouver. Mais le problème est amis, tous se retrouver na mutoki na yo na mbongo ya voie normale. Que na mbongo ya ba makila ya batu ya FCC ba pesa yo pour corrompre pour bozo ba ministère bien bo pesa bango. Yango moni président Fatia Fandi voya. Aigle amona ki musika. Alobi ba se figure na lingia bote. Bamala bazole la te. Milelo na milelo te. Balo ba total mawa. Ya solo wana. Bani ko bala niveau comprendre que plateau ezana makambo awa mutuna mususu nazolinga na tuna awa noki ke fils muko kwa sala ki pena conférence de presse ya ko sepele ndenge gouvernement ebimaki. C'est que je me pose des questions bozo sala conférence de presse ya kitambo sala conférence de presse est-ce que bosolo la ki pena na président Fati bosolo la ki na base ya IDPS bino bozo kende ko sala conférence de presse bo sepela na gouvernement ebimaki na ndenge nini eloko lobi ya motuya Papa Etienne Tshisekedi ba faksa pesa biso tanga sidisa lobani. Congolais nyonso to combattant nyonso. Oya zana likanisi ya malamu ya kosala pona parti na ye. Pona mboka na ye. Akozwa modo de panani. Ipa ya motote. Ata pa fati. Tokozwa modo de te. Po Papa Etienne atikela biso ango. Soko moni de l'office mukoko bakoma ko yina ye. Papa Etienne va kende voyager kwa kanga. Akende kokufa place ngaki kufa. Atikela bango parti. N'a combien de personnes? 4 personnes. Kabuya, Fati, Kabundi, na Mukoko. Mukoko a dû se présenter par combattant tout. Il y a IDPS. On se comprend, il y a un moment de motema de Kounia. Dans la conférence de presse, Badongolomi sur ma candidature que Mukoko a rejeté. Gouvernement, Mukoko a boqué le bango ba flair. Ma bêtise c'était la Roubewa. Poisa Rwandais, Rubewa, Poisa Ntoki, Rubewa a servi de Konabiso Kabila Mandel, Nabuzoba, a Bomi Batu, a Salinios, Yamo Kabila récompensé et bissus. Totalement qui va s'infiguer Kabila Leli, qui est tout ce qui a deux batu, 3 batu bazala. Yamo Moni Milelo na nga kwa FCC. A beti lisusu c'était la conférence de presse naie. Alors que marche ba mataba qui ta marche kozala. Le 30 vendredi marche kozala. A beti lisusu c'était la conférence de presse na lobby ba cadre on bazolinga kopesa. Ba voyou mbongo pour ba menacer marche. Marche wana eza pour la bonne gouvernance. Marche wana eza pour la koyebisa gouvernement bayi baté bazala esclave à peuple congolais. Marche on était pour nous finir Kabila. Marche on était pour nous koyeba pour nous individu. Mais ça pour nous encourager gouvernement. Oya ko noser, ko bima, ko simba ba mama veuve, ko beka mabanga, soto récupérer ti
décision ne akokende makala tolimbisaki bango po bakataki mukoko suki mais na koyebisa bango boye mukoko aza Samson te mukoko aza Kisekedi bakanisaki mukoko aza Samson makasa mukoko to makambo mukoko asalaki utaka na suki po bakata mukoko suki mais basali erreur bapesi ende vitamine à succès bakati suki bapesi vitamine à succès bon siko bino bozo telemela awa bolobi ke non Ruberwa aza Rwandais siko tango boche siko yo ministre oya intérieur papa le biso Kangonde aza Rwandais to aza Congolais eloko yo solo bato ebele balobi yango papa na biso Gilbert Kakonde aza double nationalité ba mususu Rwandais ne Ruberwa Rwandais ne nani Kabila Mandefu oya pembe wana ezaka na kingakati Rwandais ne bango mais papa na biso Gilbert Kakonde aza muluba c'est que bolo baba luba nyonto baza double nationalité po aza Congolais. Est notre président de la République, Salomon d'Afrique, Junior Mandela, et ça peut ça la règle il y a un double nationalité, à Tchaye, au Koyo Kapel Isuska Congolais. Et donc, il m'a battu la Mouka, Biloko, au Koyo Kango, ah, président Fatih Azaramo, la maman Marti, oh, président Fatih Azar double nationalité. Et ça, la bango, parce que Mimisa Bondo qui n'a bango. Bouzoba na bango. Il ne même pas commis baba. On dit que la mouka le lozo le bâti. Opposition n'a pas na biso. Yo ça l'opposition wa. Yama to chef sabati. Si on a l'ingénieur dit ma pendo le moué FCC à solo. Le bac au démissionné. Au démissionné, ça la peu opposition. Moi n'a pas so biso tout ça là. Oh to yokati. Pour y baki bâti c'était un aventurier. Bâti à le moué FCCT. Bataza comédien politique. Alors ouais FCC Azana FCC. Bah si pendant neye. Yo mona de bata sali déclaration dans le mot FCC. Asala ngote. Quoi yebi bazana sa makila. Bazana bambonga makila. Babomi bat FCC. Parti politique ko kotia Congo na kotia Congo na bobola na souffrance à bondoki. Isa FCC. Aujourd'hui, les sous mouté kotia Coca-Cola bikolo la mouka. Ozolanda la mouka. Na la mouka wana bazana batama bonga mibali. Non. Fayu la kima CNPP. Mike Daniel Isafu musisa mouté katana. Na yimikini na hôpital ya yimikini. Docteur aloba koloba minité. Il faut bino ba journaliste na zoe sa nebo zalangere. Boko sala émission na bango boko mona Daniel Safa ko panda ba caméra ba micro po musisa na muto linge kata banda lo bana bino ke akoloba bosolo ya akor ya président Fati na mandefu ya Kabila ti le la lo bango aloba ya ngote ozi Daniel ozi mukebai ako azomona Fati lo kwa muninga na hein Daniel Moukeba, il se catélemina Fati, il a un poids politique, il a un poids politique, il a un mélaga bangi, il a un mélaga whisky, mais il y a un mélaga bangi, on rolte à bananoni. Nazo kebisa bango, on a qu'on manque respect na président Fati, on commande dans la nzela na bino. Tout on répond de la 12h30 na répondre. Pitié zate, boulot na ngai, tant ba ministère et bimi, n'a pas boulot na bimi. Sentinelle de la République démocratique du Congo. Ah oui, bah ministère Bimi, il y avait boulot Bimi. Mais yo toki comment on a été? Mais yo to ka Congo tenga déjà Fati déjà yebi ki nazara sentinelle de la République démocratique du Congo. Nazana ba information tout. Au sali mabe na leki na lobby. Et za la pa na biso na ndako. C'est quand ndako to resolo na IDP si soki Kabuya a sali des règles politiques, mais Kabuya za lo lendo loko na nanga. Moutalolenda koyoka onengeni. Il faut bien la bataille banda baya ba pesa bino conseil. Yango zo mona bino babengani bino na parti parce que vous en respecté. Mutozo benga Kabuya wana za secrétaire général ya IDPS. Ozo pesa respecté yango babengani bino. Na sepeli penda mutako ko bengana na IDPS azate botala na malamu. Mutabengani na IDPS azate. Mutu oya ko bengana na IDPS déjà kufa. Biso neto zaboy, soto bengani Kabuya. Akeya ke libela mais nga bako bengana ngate pourquoi règlement ya UDP c'est lo baboy combattant ko ya yemoko akolongwa pe yemoko sikona na bengana nga
Ok, nayoki, vous préparez marche les 30. Nous avons marche, vous préparez Yanini. Marche, vous préparez pour la bonne gouvernance. Marche, vous préparez pour la ministre Nyonson, base à la maumbu du peuple congolais, base à la esclave du peuple congolais. Tina na bangonde, yango na tina marche, auto marché. Oya côté le milango et tabi. Est-ce que mon conseiller à Kinshasa, est-ce qu'il y a des bino pena, est-ce que beaucoup de sacs lettres ou bien beaucoup de lettres? Constitution moko zolo baboye. Kende pour informer l'autorité en moka. Ce qui informer bango ba continue dans la police pour être dans la sécurité na bino. Bon principe itinéraire, tous dans la 12e rue si na palais du peuple. Tous ici ma solo marche ici. Marche ça pacifique. Et ça m'a monté non, non. Bino kwanto. Bino bo informer déjà ba konzamboka. Tu informé déjà ba konzamboka to rende kotika mukanda na biso pas Chantini Ngobi. Est-ce que Chantini Kubila répondre à Bino? À répondre que Aza déjà informé. Mais on est à des ordres. Et les des ordres étaient constitution pour que l'objet soit informé. Mais informer, il faut attendre maintenant qu'il va répondre. Mais non bien papa. Ba fantiro bango ba ninga basa ba moni ke kabila ne mutaza na pouvoir. Tant que pesi bango déjà mukanda et le matanga mafuta ndango. To pesi bango mukanda baza déjà biloko matisaka ngane mafuta yango. Chantini Nakasongo a informé général Kassongo. Ce qu'a informé général Kassongo, to baye ba sécuriser biso mais ça va couper ta gaz. Ba bango ba ko kangaye ba kangi ba to non kanga Kassongo. Mais na bien, dans bien, tout ça état de droit. État de droit zangai na yo ne photo fan sango na mboko. Tango sali biloko bongo, ba ko tuna ba informatique. Accusation ba accusation papier wana te. Ba accusation papa, ils ont n'importe quoi. Bango so bazo kanisa kelelo kabila za na pouvoir, bozo rêver. Ndoto bondoki. Gouvernement et ça gouvernement kabila te ça premier gouvernement président Fatim. Bino so bozo kanisa lelo yo ke kabila za ka toujours na pouvoir. Pobo sa kabiloko marche ça bien pour le gouvernement. Et ça le peuple congolais. On appelle ça qui président na biso Fatim Bokonzi. Taka ye wana. Azana posa ya ko discipliner. Ya ko yebisa gouvernement ko benda bango matoi. Bosala malamu. Bosala makama malamu. Bosala esclave na biso. Ke bosala binemi na biso, botile biso ko pauvreté bondoki. Biso tozo souffrir, yo tata mukolo ministre, yo mende, yo bochap. Ozu tipo botoli mosi na ozu tipo pesiye. Po lulaka, osala ka biso biloko wana nde to boyi yango. Tozo bundela banti valeur. Kisekedi papa Etienne Kisekedi abundela pour la démocratie kota na mboka. Yango ekoti to boyi marche bon matabo qui ta vendredi. Marche bon matabo qui ta vendredi mais ce qui kaka général Kassongo aza na nzela alobi ke mutu atambola te pe ki saba na mai ba bimate parce que to boyi susu makila itanga na kati mboka. Yango kasi na zo ebisa ye ya loba. Aloba kasi biloko azoloba. Général Kassongo na respect au pesa kayo. Moussala na eza pour sécuriser le peuple congolais. Peuple a fait sa grippe fatigue pouvoir pour combattre la yi. Bagaz na bino wana, boke na kobeta ngo bagwandi. Biso toza bagwande te. Ube bokangi ubewa, bo bete bagaz pour za gwandi. Mais biso botika. Botika biso to marché, to ko finga mutute, to ko embe la gouvernement kitoko viva gouvernement salam malamu zale esclave à peuple. Souci na biso ya wana. Soki bino ba cadre ya parti, bozoli na bo empêcher marche. Boy bon Chantini comme camarade na bino. Chantini a comme camarade ba Kabuya. Pobo benga ka boy bisa je stopper marche, ti jembu libungutu. Merci beaucoup nana mutuna musuna lingina tuna yo awa. Likambo oyo etali pena Sonas. Bolobaki mutu boche na Sonas kariko azama be to sala boye sko bo changer bo china bino lycée ko fo ya IDPS. Mais tozo mona ta iloko moko zo changer na Sonas. Bolobeli yango te eloko na koyebisa yo batie lycée ko fo. Na ebite so na IDPS na koza pour za ange du temple. Lycée ko fo batiaki yo posi sa buzo ba Carole. Carole wana to bunda po balongole na Sonas. Carole ayebisa biso boye. Kabila zaka likola tolo nanga.
maman Olivier ba landanga très bien Kabila Carole aloba ke ayebisa bata sonance Kabila zaka likola tolo nanga ngai na ko kolomba te président Fataye Carole balongole likola tolo Kabila balongoli alongwe mais tu peux comprendre ba 25 moko za ma sonance aussi DG directeur ya Kasavuv agence wana komba papa na kapepula papa na moyibi munene nganga munene kutu papa wana kapepula mwasi na yeba azobima na keser na ye oh moi je dis tant que c'est pour la sentinelle du temple vous avez pas preuve makamolo ba na sentinelle de la démocratie na sentinelle de la république abimaka na mwasi na ye na mwana na keser na ye soki $100,000 ekoti papa na bandi ma keser lokuta pe preuve na biso papa wana kapepula akotaka na biro na ye nde mutu normal akotaka boye te akotaka ndi apesaka mukongo mbuzo tali boye azokota nsima tu wana na yebi baje wana soka yibi mbongo balie na lycée Ekofo ndenge bango balobaka mbongo bapesaka lycée Ekofo il faut que président Fati a été la audit par lycée Ekofo akanga kapepula akanga mama oyo ya nini ya quartier 1 place sona ezalaka na peso directrice wana soki akangi bango okoyoka vérité eloko esali ngai mpasi DG Ekofo afandisi bato ya somasa esi bango naza na mbongo akofuta bino te rentré ya bana mpo nini 2023 bavote président Fati te tous les PDG oyo kosala mabe bozobebisela président Fati nzela ezosenga nini ange du temple aya pour défendre pour bakanga bango batasonance makambo na bino bozela président Fati azonga naza na bapreuve tout na kokende inde kotikela yango président Fati omoni makambo nalobi awa soki kapepula yoki yango ayebi nayebi yango wapi nalobi yango ok merci ebongo Peter bati na Frank Diongo bango bazaba na mboka te bako kozala pe na pa muke ata na ba ministre ata na ministre moko pe na biso ministère moko eloko na koloba na papa na ngai honorable papa na ngai nazo bengo na respect takamakazi o Etienne Tshisekedi la benda e pimbenda e Peter Kazali abundi pona mboka oyo mais nazo loba bien kozala ka kolobela mboka foza ka ministre te président Fati ayebi esika ni na kopesa Peter eloko malonga poza mwana yiniki akopesa eloko malonga akozwa pona ndeko na biso Frank Diongo bayebi lito Frank Diongo abundi lelo Frank Diongo soka kota prison eza pona banani pona biso na marche bayebi bako récompenser papa na Frank Diongo kolebisa na motema te na kutu pona na sepeli no koti na gouvernement te gouvernement est un gouvernement bien mais on peut s'engager na bato baboma batute bato FCC bazala sur la makila ko s'engager na bangote mon continent biso tozobe na Salomon d'Afrique Fati ayebi ndenga ko lukelo quelque poste akolukelo ba poste bien okosala zala no kimia papa ngai na za na poste déjà na lobela mboka déjà musala te na za sentinelle de la République démocratique du Congo tala titre na za titre azate eza musala te eza boulot mpo nazotelemela nde banti valeur nazoloba makambo ya mabe na mboka eza kope na ngai sikoyo nalingi natona onano ndenge boke bosali likopa na bino bosali nga na benga ngo likopa te likopa na bino bosali na ba fils mukoko boke bosali base na bino est-ce que base bino bosala est-ce que Fati ayebi bazwana nalobi bien président Fati ayebi makambo nyonso tu ya ba association oyo eza na UDPS à part association président Fati ayebi mukoko bien très bien est-ce que ayebi ke mukoko asali déjà problème c'est que parce que ayebi mukoko ke mukoko azalaka na UDPS mukoko azalaka na base alors est-ce que ayebi déjà mukoko nenga sana ba beranier déjà na base ki akota base te mukoko ki asali partie na quelque part bozo mi benga soki banani ndenge komo pesi association ASBEL oui est-ce que Fati ayebi makamwa et là on le dit très important merci pour l'information précise président Fati que mukoko ba bengani na UDPS eza déjà information wana safa mais koloba kasali parti politique archifo parti politique ya mukoko
oya sala lit mine pukana loboko pukana lelo mukoka koma ba difficulté makambo ebele pona lit ya UDPS alongwa yango lokola mubaki alongwa yango lokola zoba ya mavungu alongwa yango lokola banani akolongwa UDPS te aza na UDPS nda créer mouvement na ye na kati ya UDPS o babengi ASBEN eza association ASBEN nde to créer yango coordonnateur na biso numéro 1 eza fils moko makamboyo nde makambo ya premier ministre na biso Tshibala tango Tshibala longoke na IDPS awa akeki aza na deuxième partie ya IDPS bino botelemela Tshibala bobike Tshibala trahir papa Etienne et bongo lelo siko mukoko yepe wana longo ake sika trahir pe Etienne na banzi papa na journaliste ozoyo katefona fungulelo penda pafle fungola na lobi boye Tshibala ya trahi po Tshibala azaki muta pasi lokola ngai Tshibala azaki locataire lokola nga nakoka kinzala te ba Tshibala na bazo ba 4 français biso tozwa bis mais azo na 4 français poni a trahi siko sora Tshibala lelo ezali tokosalele audit totuna yo azaki locataire okomi na mbongo ebele osomi mapangu osomi biloko boye okozonga lokola locataire ndenga nazali Rola Tshibala yangwana Tshibala akendene koluka kobotola UDPS koma ya ye kiseka na za muninga Tshibala te kiseka na tanga na braza te lokola Tshibala ndenga za tanga na braza ozo comprendre université yebani te ozo landanga ngana Tshibala tondo olia papa pai na biro cimetière na Kisii na biro ya papa Etienne Kiseke na sima na sali pai na sokoli lelo na kola na Tshibala na mbonga makila non fils mukoko azalo kwa mbaki te oya lomwe akomi ko babilobalo non fils mukoko azana UDPS batapoto ba diaspora boyo kanga fils mukoko aza mwana ya UDPS akotikala kolongwa UDPS te akokende parti ni ya Bemba wa tuta batuna maboka parti ni eside oya nani ya mutakima CNPP Fayulu parti ni o mukoko okende tandela na parti ni na malonga o ezapa UDPS c'est ça na parti okende te c'est faut ça la parti na ye akosa la parti neta ko za toujours mais azonga kasi amikitisa liboso ya secrétaire général amikitisa senga pardon azonga na kati ya na lobi boye c'est mieux mukoko senga base pardon pour rien et basali mabe na base ta senga pardon akosenga base pardon mais pardon ezateka ke pas kota kaka na idée et là on dit na moi ça la kuna na kati ya UDPS Kisekedi azane na esprit na biso mukoko aza Kisekedi et là on dit les arana limité ba papa oyo mona to benga Kisekedi oyo baza kuna na banda baleki biso a lebele o moni ba bimaka na marche otali bo 100 millions de personnes bazaka ne katanda et ça m'a dit des personnes mona ba batema belé le 100 000 personnes bango de ba frère Kisekedi ndeti ngai ba pekisanga na kota UDPS pa kabuya ponini ndaku na enda sombela papa Etienne Kiseke ndaku ya UDPS wana kabuya nde mutu asomba yango yango lo baka bokota te tokokota pe ndaku note soki eza ye tokokota te. Ok, merci tokomi na suka émission na biso mokolo lelo liloba moko ya suka na batu balandi biso na Edino Bilili liloba suka nga na nina loba pona ba papa wana ba ministre wana oyo soko oyebi ba kombo na bango tangela nga na expliquer ba nani oyo ba pimeli e poste yebisa ngai na tunyo journaliste ozoli yo mituna eza yanga oui yo kotuna nga mituna te na plateau nga très bien na lobi très bien ba papa wana nyoso tu ba tie bango te bobota maka na libungwa mama na bino te loko akengo akufaka président Sénat na kunda pas à président Sénat kengo bobota maka na libungwa mama bino te bozalaka toujours ba ministre kaka bino président Fatina ebisa bino bien asala accord tena FCC boyo kanga bien papa Etienne Kiseke aloba na biso boye bana bazwaka pouvoir à cadeau te ozoyo kanga président Fatia zwa pouvoir à cadeau te président Fatia zwa négociation te na kabila to bakor azwa yango te papa basala accord président Fati basala accord na ex président na biso kabila basali accord bon eza bien eza nde dans sa funde mutu ayebisa bino mutu ali boma bola na ete
Maintenant, on va Sabino Boé. La passation du pouvoir. Passation du pouvoir est historique dans le monde mobimba. Kabila est rwandais, a sali passation du pouvoir dans mon Kolomboka. Moi, na Tata Lopam. Entre parenthèses. FCC Sobore Faka. Bisona Binoto Sala, oh et loko, mais non. Bisona Binoto Sali coalition. Coalition na biso tolinga na biso ngote. Et ça peuple congolais de muta sali que bisona Binoto tutana. Pour vos majorité parlementaire. Vous comprenez? Il y a un tout na bino. Mais, exactement, il y a Binoto comme ma famille. Coalition on a un moment comme ici Kabouya riche. Coalition on a un moment comme ici Kabouni riche. Mais, bako simba katouche. Kabouni a sali sous-sounis. Nabi, Kabouni tant on a pas quitté la cheval. Goubert va voilà la pouvoir. Voilà Talabokonzi. Talabokonzi, Yamwana. Kabouya tire là dans Nicolas cheval. Nazolo baboy. Numéro na bozo momo numéro hein. Bozo ka numéro na po bombe na ngateke po be sanga bolo be na Kabouya boy. Bino tu go comprendre Kabouya na Kabundi. Soki bozali ko boma UDPS. Boza ko bobo misa UDPS bosa musala malamu na ko commissionnaire ndo kumisa 500 giga. Jamais Kabundi. Kabouya linyo kabolo. Mais soki bozo taka ka kulu yeke na IDPS po Kabila pesi bino ba enveloppe akaki bobo ma IDPS Kabouya yemo ka lubango na tenda GLM na kutana na Kabila benga nga pona mama mukoko azanani to mukoko azana mutamela ka diamba mutalo to mais mutalo na politique ozo négliger pona kaki pona kanyaka na boyela nga ba jiwana te nana lobe mo bela nga ba jiwana te numéro na ngeza boye Moutounia c'est dans la Kabouya. Jean Papé Nabik. 090 61 52 470. 090 61 52 470. Papa, numéro dans la Wana. Babé Nanga pour encourager. Bobé Nanga te pour boloba. Biloba loba na koka. Merci beaucoup tokomi na suka ya émission mokolelo ezalaki kaka ngai pena musai na bino bilimbiye nakomi na suka émission politique na ibisaka bino na bwaka mabanga te na émission politique botamboli misanga vraiment makasi mais pona kosuki saka émission na ngai mokolelo nelengaka na ibisaka ka mutu moko alanda biso partout dans le monde entier c'est Carmel Kayiba continue toujours na kolanda biso vraiment tokomi na suka émission na biso bye bye.